Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo meza bino pardon. Jima sala yelo karatarate. Ya on a bien agayo. Ah Jima mokende. Umela. Bana Kin. Ke bana jako zape so kutanango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Bozala KNB na ba poste de télévision na bino pour poser la magazine bolingaka mingi, magazine de la réalité à Kinshasa, magazine KNB. Cour constitutionnelle s'est prononcé l'interprétation de l'article 70 que les institutions démocratiquement élues restent en place jusqu'aux nouvelles élections. Congo nouveau, nouveau régime, Afrique nouvelle. Mercredi le 11 mai, Cour constitutionnelle a se prononcé sur requête au député à majorité par rapport à l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Cour constitutionnelle a stipulé que le président de la République a fait dans la Kitinae jusqu'à ce que Bako vote président Moussoussou. C'est pourquoi quand il veut quitter le terrain, et selon la Bakino, va passer sa vie par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cour est allée haute instance juridique. Donc on ne peut pas encore, comme on a, alors nani soit se prononcer à part cour. Bon, tokoloba, ils sont à mon côté. Et là, il y a ma casse, où il y a tout le monde qui est pensé à la guinde qui est né. Ils allaient sous un troisième mandat à chef de l'État. Cour à se prononcer, tout prendre un bal n'abissons en patience, ça ne dérange pas. Mais là, mieux vaut tard que jamais. Kalandia bimsaka ndengo eza oyezala kako ya biso tozalaka na moya te manda ici na décembre parce que moya ko changer ça te to kende pe nzamba sunga pe pona mbala liboso na RDC président longwe particulier mutu mususu pour éviter les désordres esengeli seni asala nyonso po calendrier ezala respecté soki calendrier ezala respecté wana ikozala bien tolingi nde élection ezala. Bakino bapesi bavi na bango na micro ya KNB balobi arrêt ya cour constitutionnelle eza problème te mais basengi kaka na seni asala musala na normalement pour permettre ba congolais ba élire président Moussoussou oyo ko remplacer oyo aza siko Kinshasa et l'équipe partout. Orao Télécom. La meilleure boxe internationale. Toutes les grandes chaînes congolaises, africaines et américaines. Bosomba décodeur Oyo. 7 ans d'expérience. Orao, les autres Imienrida. Bakino va déplorer le comportement au Baba RS et Belé va comment yango et ko tindi kaka bana bango basi pona kolinga ba célibataire mi balio bazar le Congo. Papa ici mbongo tambola kamisona se oyanga bolingo soke ko wapi to pena gambela Kinshasa l'équipe partout KNB to kitina terrain ko akostola na bakinois ba yebisa biso ndenge koma a na Kinshasa soki célibataire ke ko futela na lopango moko oyo ba fille bazale ibele okomona mama to bayer mukolo lopango wana akomi kotinda ba fille wana boke ne pa yana bino wana boke ko sokolele bilamba okomona ta mususu célibataire wana linga bima akanginda kuna okoyoka ya ko kanga na kute tika fongola ba leki na basi ba kombolelo ndako au moins attends sous célibataire na ligne lamba ya ko lamba te so za mbongo
tika ka baleki na yo balambela o to basala ko ba musala nyonso to yango to kitisa tuna bakinois bongo pona nini za fota mama lopango po makambo oyo ezosala pe mingi na mapango akufutela makambo oyo ke célibataire kokota na ndaku akuti ba jeune fille na lopangu ba jeune fille wana nanu babali te ube misusu basi baboti ka wana na ndaku na bango mais célibataire batutanga koya kufutela bon mama bango ko pousser bango bosokole bilamba bolambela botokela ke mai wana azotindika bana na bakende libala pa garçon wana so mutu ko futa na lopango na bino ata sa célibataire bino bozoka mbona bina suka sanza bokipaka vi na ete bokipaka makamu na ete eza mabete ke baye mbe mwana ede yo mais ede za ba limite mobo teke nga na bengi yo okoti na chambre na nga ou bien na ndaku na nga mosala mse wana eza ba signe mo déjà mabe non bon ko ede ko sokola ba sane eza ba kama obo emso ko edele ngai emso na sokoli bilambanga mbi na lembi yoko akosala mo intervention na passer eza mabe babaye faut baza baye baza na ba savoir vivre vraiment na ba locataire wana eza na ko benga comme c'est ba tentation mo obo aux mwana eza exposition zo exposer mwana bon mama wana eza mama malamu te po mama normalement ko tinda mwana na ye na makambo wana te yenda ko kopesa mwana conseil siko tango yozo tinda mwana ke akendo séduire garçon zo futa na lopango na bango et ça les marate wana aza mama azangi maele te eza propre te wana ko isa mama wana atika bongo parce que soki azo tinda mwana na ye moko aboti azo tinda po séduire na locataire ya lopango na ye conseil ni na repesa bana na ou bien baleki o bazokolanda mwana na sima ça bien te bolandi bakina ndenga bapesi ba point de vue na bango na micro ya KNB en tout cas biso na KNB tozolo bakeko aider mutu eza nango mabete mais ekoma te ke na sens moko yo tindika bana na po bakenda ko tenter mutu abatu eza kitoko te lelo ko tindika ke garçon na pas na motema libende te alingi mwana moko mwasi ateze mimena suka nango abalete abali mutu mususu oyoka ndenge ni na motema na yo Kinshasa et l'équipe partout. Donc constater na école mingi après preuve ya hors session élève badara na 6e mingi bakoma na négligence ya ko répondre ba cours ba misusu kutu ba vraiment ko fana bango pona kozela maki po basa la 4 jours. Butler Jean-Serge Sita na bongi fina kona lopango ya bolingo nazovanda na tie ba fenêtre na ba porte Kinshasa l'équipe partout KNB to kiti na terrain to ko sola na bakino ba ebisa biso jeune fille ceux qui mobile na yalinga balaye et qui a peki se musala ako réagir ndenge nini. En fait, moi je dirais que si c'est avant de me marier, je pense que là ça ne tient pas debout. Parce que le monde d'aujourd'hui, il y a de ces hommes-là qui peuvent réellement te dire qu'il va t'épouser. Mais il te demande d'arrêter le travail, en réalité, il ne pourra même pas t'obliger. Peut-être si nous sommes déjà mariés, parce que quand la femme est mariée, elle est maintenant sous l'autorisation de l'homme. L'homme dit non, tu arrêtes de travailler. Oui, papa, je vais respecter parce que je dépends de l'homme. Je ne veux pas protester, mais je veux d'abord chercher un terrain d'entente. Premièrement, il faut garantir après, il bien. Ndena kokotika mais soit pesinga ba raison moko donc eza juste été no lingate pour mibali ba kuma makambo ebele faut a garantir nga que te soko zotika eza pona osalelo boy po ozala boy no lingate pona bona ngana ke konyoka makuna na libala na yo tika musana na osala buneke kuna libala on esimba te na yo nyoka mapamba no lingotika te kisasa mikolo koma mosa oluka mbali ya oluka yo vanda kana ndako zela mobile esimba te po makambo yo linga osa ba besoin na msusu ya okokisa ngote bon yo pekisa makambo na po na kokate papa no linga kana sale ngai pa sale bolandi bakino ndenge bapesi ba réponse na bango na miko ya KNB en tout cas mususu na bolingo nyonso azaka nango pa chéri na ye soki mobile na pekisa atika musala akotika na ye po mobile wana azoya ko honorer na famille na bango mais mususu pe eza na ka par plaisir au mona mobile apekisi mwasi na zuo azana ngo mwasi wana atika musala sala mais na monde ya lelo il faut moi ça sala mobali peut pas sala na fin du mois bosangisi mbongo pour sala moi eloko Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique na bino bolingaka mingi okozanga te rubrique selfie kanga photo buka kingo peseka moke bon continuer ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso kanbeo dega la photo to se kamoke
Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sois la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sois la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sois la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sois la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sois la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoute idée, écoute idée, écoute idée. Lance-toi selfie. Écoute idée, écoute idée. Sois la photo. Tout c'est comme ok. Bukafingo. Écoute idée. Rédaction KNB longola bakinoa batuni soki mokambi ya église akoisami na lisumu akosala confession na epa nani. Butler Jean-Serge Zita. Nabongisi nako na lopango ya bolingo nazovanda na tie ba fenêtre na ba porte. Kinshasa l'équipe partout KNB to kiti na terrain to ko sola na bakino ba yebisa biso jeune fille ceux qui mobile na yalinga balaye et qui a pekisi musala ako réagir ndenge nini. En fait, moi je dirais que si c'est avant de me marier, je pense que là ça ne tient pas debout. Parce que le monde d'aujourd'hui, il y a de ces hommes-là qui peuvent réellement te dire qu'il va t'épouser. Mais il te demande d'arrêter le travail, en réalité, il ne pourra même pas t'obliger. Peut-être si nous sommes déjà mariés, parce que quand la femme est mariée, elle est maintenant sous l'autorisation de l'homme. L'homme dit non, tu arrêtes de travailler. Oui, papa, je vais respecter parce que je dépends de l'homme. Je ne veux pas protester, mais je veux d'abord chercher un terrain d'entente. Premièrement, il faut garantir après, il faut bien. Ndena koko tika mais soit pesinga ba raison moko donc eza juste été no lingate pour mibali ba kuma makambo ebele fois a garantir nga que te soko zotika eza pona osalelo boy po ozala boy no lingate pona bona ngana ke konyoka makuna na libala na yo tika musana na osala boneke kuna libala ngo esimba te na yo nyoka mapamba no lingo tika te kisasa mikolo koma mosa oluka mbali ya oluka yo vanda kana ndako zela mobile esimba te po makambo yo linga osa ba besoin na msusu ya kokisa ngote bon yo pekisa makambo na po na kokate papa no linga kana sale ngai pasale bolandi bakino ndenge bapesi ba réponse na bango na miko ya KNB en tout cas mususu na bolingo nyonso azaka nango pa chéri na ye soki mobile na pekisi atika musala akotika na ye po mobile wana azoya ko honorer na famille na bango mais mususu pe eza na ka par plaisir au mona mobile apekisi mwasi na zuo azana ngo mwasi wana atika musala sala mais na monde ya lelo il faut moi ça sala mobali peut pas sala na fin du mois bosangisi mbongo pour sala mo eloko Kinshasa et l'équipe partout. Enchaîner ni mon numéro à courir ceux qui ont ça en église ou responsable de l'église wana attend la classe T. Kinshasa l'équipe partout le magazine Abino comme d'habitude to kiti sur le terrain pour na solo na population ba bisa biso risque nini bandimi bazali ko courir ceux qui azali ko samba na église oyo titulaire nango atangi mingi te boyo kanenge bakino ba pesi ba point de vue na bango mingi bandimaka oyo Bible ezali koloba et puis
la plupart ya ba pasteur neti ya kala bazalaki côté ya bato sans que batang. Mais pour le moment même muto atanga te même soki asali moi classe muke akomi ko ya ko jwa ba cours ya théologie. C'est-à-dire ezana moi tokolo baneti moi défense ezalaki kala mais neti bato bandimaka na bango kaka bazali kondima mais pour le moment mingi o babimaka libanda bakomi koluka batanga théologie ba comprendre peu moi profondeur ya maloba na Nzambe kati na Bible. C'était danger lorsque pasteur atanga teza danger parce que balobi l'homme de Dieu qui n'est pas formé d'abord, c'est un poison pour l'église. D'abord la formation est d'abord nécessaire parce que le Seigneur Jésus-Christ est un modèle, un maître nabiso. Lui-même il a appris auprès du Père, vous comprenez? Ça dit il faut un serviteur de Dieu à apprendre, pour transmettre et pas être fidèle. Parce que on n'a jamais le même pied d'égalité. Vous comprenez? On suppose qu'il y a une connaissance sur les fidèles. Donc, c'est un danger aussi. C'est un danger. Parce que même les disciples, ils ont appris auprès de Jésus-Christ. Apprenant qui pendant 3 ans, vous comprenez? Ça dit qu'il nulle part, mais apprendre comment il y a quelque chose qui va transmettre comme évangile. Donc, c'est important, il faut un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Non, non, pour qu'un serviteur de Dieu puisse servir, il n'est pas question qu'il soit qualifié ou quoi que ce soit, il faut qu'il puisse être inspiré du Saint-Esprit, qu'il ait l'appel de Dieu. Avec l'appel de Dieu, il va servir. La parole de Dieu ne se conforme pas aux études faites. La parole de Dieu, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Enseigner. Parce que Jésus n'a d'abord enseigné. À ça, il y a 3 ans. Enseignement il y a 3 ans, ce n'est pas peu de choses. Vraiment, il faut enseigner, puis vous avez bien amené. Ce n'est pas n'importe qui, on ne peut pas enseigner, même à Jacques 3, ce n'est pas n'importe qui, on regarde les lots qui sont côté. On regarde un intellectuel, un peu licencié, il y a peu de choses dans Jacques 3, il y a peu il y a n'importe qui qui nous enseigner. Après Kinshasa, Lubumbashi, Trust Force One lance 2 autres nouvelles agences, une à Matadi et l'autre à Bukavu. 2000 véhicules d'occasion de qualité supérieure en stock. La vente de ces véhicules est en plusieurs tranches et à crédit avec la validation d'une banque de la place. Nos véhicules détiennent un kilométrage moindre. Ils sont inspectés 2 fois pour s'assurer de leur qualité. Retrouvez-nous dans plusieurs ports de destination, Mombasa, Matadi et Dar es Salaam, avec les containers de groupage de 6 ou 5 petits à destination de Matadi. La livraison à domicile est assurée de Matadi à Kinshasa et de Kasumbalesa, Mokambo à Lubumbashi, de Dar es Salaam à Bukavu, Goma, Mahagi, Uvira et les environs. Chez Trust, le service après-vente est assuré pour la vente de pièces de rechange originales. Visitez nos sites www.japanesevehicles.com et www.trust-outlet.com. Faites le choix et contactez Force One Service pour s'occuper du reste. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Expert en communication, c'est-à-dire qu'à base ingélé, c'est expliquer mensonge et comment que les canaux médias mignonnent la ligne éditoriale. En ce qui concerne la confusion comique au René Ming dans l'espace audiovisuel depuis un certain temps, na Oetali Bongo, ligne éditoriale, na information, certains médias diffusés. C'est vrai qu'en journalisme, c'est clair que les informations sont sacrées, tandis que les commentaires sont libres. Mais tout organe de presse, na Nenge et Boumselami, ils ont une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'ils ont une position dans Bango, ils sont censés respecter. Mais ligne éditoriale est coquille pour empiéter, fêter. Ligne éditoriale n'est tout le ils ont position dans Bino, point de vue dans Bino, n'est-ce pas? Mais les informations de Tolobi, il faut être la sacrée, c'est-à-dire le fait demeure le fait. Ce qui moutou, albalongole moussala, pour à se comporter qui m'a bé, ministre soit-il, et qui a posé acte moko qui a dérangé moralité, déjà qui a dérangé éthique, n'est-ce pas? Et qui va lié, même si à sa parent proche, na yo, au quoi aménager était, yo na occupé sa information. Mais l'une des tout que moi dans ces derniers temps. Au fond la TV, les télévisions qui sont censées être crédibles, la télévision qui sont censées être neutre, ils sont censées couper sa information avec objectivité, avec impartialité,
n'est-ce pas? Et surtout avec neutralité. Au moment on a place, il y a fait, les gens ne font que diffuser des commentaires tout au long de la journée, ce qui n'est pas bon. Même si on doit respecter sa ligne éditoriale, mais il faut d'abord commencer par présenter le fait. Il faut d'abord commencer par donner l'information et par la suite donner son point de vue. Ce qu'on n'a pas interdit à un journaliste. Tout journaliste est libre de donner son commentaire. Mais ces commentaires-là ne doivent pas venir étouffer les faits. Les faits doivent rester sacrés. Aujourd'hui, la rapidité de l'information est très apanage il y a journaliste KKT. Mais force il y a journaliste et ça qui intervenir dans le traitement il y a information. Mais ceux qui sont journalistes, pour la collègue ça opinion quelconque, au comme que Luka ko déformé bah fait au profit ya ba commentaire na yo personnel, alors on est un métier et ça ko boma musala ya journalisme. Tout ce que le journaliste dit aujourd'hui, l'opinion est à mesure de vérifier ces allégations si c'est vrai ou fausse. Or ceux qui yo que les gens sont dupes et que je donne mon point de vue, mais je fais passer mon point de vue comme étant une information ou des faits. Il y a pas que vous avez commis bon moko, mais oh il y a pas que responsabilité na yo ezali na oh yo goloba et que vous même que pays et trouver solution dans le problème où tous ont traversé ces derniers temps de manière pacifique, mais que qui peut comme ma baisse ceux qui n'a rien ils ont représenté l'information et que l'opinion ne se retrouve pas dans ce que tu dis et qu'ils ont une autre version qui semble être vraie parce que peut-être cette information-là, quand les faits se sont déroulés, bango bazalaki et puis viva ki nenge leka ki, dites-vous que le métier du journalisme est zali ko kena kokufa. Le cardinal Laurent Mosengo Passinia a célébré Eucharistie pour la marathon 2016 samedi le 14 mai à 16h na sanctuaire Notre-Dame de Fatima na Lindonge. Batata, bamama, pe bandeko nyonso ba auditeur ya Radio Maria, bobengami bino nyonso pour la célébrer fête ya marathon na tata archevêque na biso. Kokamwa mibali misusu bakoma kopesa basi na bango condition afamba bala bango pe. Esengeli batika musala. Butler Jean-Serge Seta. Nabongisi nako na lopango ya bolingo nazovanda na tie ba fenêtre na ba porte. Kinshasa il équipe partout KNB to kiti na terrain to ko sola na bakino ba yebisa biso jeune fille ceux qui mobile na yalinga balaye et qui a pekisi musala ako réagir ndenge nini. En fait, moi je dirais que si c'est avant de me marier, je pense que là ça ne tient pas debout. Parce que le monde d'aujourd'hui, il y a de ces hommes-là qui peuvent réellement te dire qu'il va t'épouser, mais il te demande d'arrêter le travail. En réalité, il ne pourra même pas t'obliger. Peut-être si nous sommes déjà mariés, parce que quand la femme est mariée, elle est maintenant sous l'autorisation de l'homme. L'homme dit non, tu arrêtes de travailler. Oui, papa, je vais respecter parce que je dépends de l'homme. Je ne veux pas protester, mais je veux d'abord chercher un terrain d'entente. Premièrement, il faut que garantir que natika onazaki kosala. Après ndeso na moni kete eza bien. Ndena kokotika mais soit pesinga ba raison moko donc eza juste été no lingate. Po mibali ba kuma makambo ebele. Faut a garantir nga kete soko zotika eza po na osalelo boy po ozala boy. No lingate po na bona ngana ke konyoka makuna na libala. Na yo tika musana na osala buneke kuna libala on esimba te na yo nyoka mapamba na lingo tika te kisasa mikolo ekoma mosa wa luka mbali ya luka yo vanda kana ndako zela mobile esimba te po makambo yo linga osa ba besoin na msusu ya okokisa ngote bon yo pekisa makambo na po na kokate papa na linga kana sala ngai pasala yi bolandi bakino ndenge bapesi ba réponse na bango na miko ya KNB en tout cas mususu na bolingo nyonso azaka nango pa chéri na ye soki mobile na pekisi atika musala akotika na ye po mobile wana azoya ko honorer na famille na bango mais mususu pe eza na ka par plaisir au mona mobile apekisi mwasi na zuo aza nango mwasi wana atika musala azosala mais na monde ya lelo il faut mwasi sala mobile pe po sala na fin du mois bosangisi mbongo po sala mo eloko Kinshasa et l'équipe partout. Soki mwana mwasi akoli na quartier bapesa kai kombo ayikia soki alinga bala pendant que azana jeune balobi ke photo yango to ngai to yeba age nini esengeli mwana mwasi ya bala libala o libala tunantango mama tunantango masopela yonde masolo makulutu babala kala
Nini l'équipe partout KNB to kiti na terrain ko tuna ba parents ceux qui ba koki ko balisa mwana bango mwasi na âge né. Na ko balisa mwana na 25 ans. Bon parce que déjà na 18 ans, moi na soit moi mwasi na 18 ans, moi na commis déjà majeur. Mais à niveau il y a 25 ans déjà moi maturité ko zala. Akoye bande ni ko fa na libala parce que na ba âge assez maturité zo zala muke yango wana ba divorce pe ça les mebele quoi. D'abord loi congolaise ali kopé solution d'initiative mineur bako ko balisa été au moins mais un majeur. Donc pour nangai moi nangai soki a commis déjà majeur a yelinga mobile na PCA liberté urbane wana ezali erreur puisque okoki ko forcer mwana au forcer yazali kunate donc azo risque akata na nzela asisi pe licence pe ayeli yosem kala tozali ko bala 20 loba ba 14 ans 15 ans 16 ans au bal mais so tali sikoyo mwana atanga nanu mwa classe nae afongola nanu mwa mémoire nae za la kitoko ko bala lelo soki totali mwana ko kokisane ba 22 ans 23 ans to ba 25 ans presque nde mwana ko bala mwana soka comme na 18 ans soki eninga fiancé na kotika bala pourquoi bana na biso lelo bazokola mbangu par rapport ya ba maman na biso akala bana bazoyeba mibali avant siko soki déjà elio mobali na âge à 18 ans otiki ya bala na ye parce que soko boyi ba ko s'intéresser oye bolandi ba parents ndenge ba pesi point de vue na bango na miko ya KNB biso na KNB tozolo ba kakaki na droit congolais et pekisi ko balisa mwana o aza mineur mais eza pe na bana misusu aza na mineur mais akokine pe na libala aza na maturité au moins na pa na mobali moko aza responsable parents ako livrer facilement ake na mariage mais eza pe na ba parents misusu au moins na ba yeba bala mwana otenga mwana nga il faut za licencier faut za titre doctorat au moins comme ko bangisa mobali po approcher mwana akomi kobanga mwana wana atanga mingi akwa ko tela nga ba lebele na ndaku oyeko tulisa mwana na mwasi eza kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone de recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Lundi 9 mai, FECOFA est publié qui tirage au sort, il y a 59e édition de la Coupe du Congo. FC Renaissance est dans la 4e poule ouest. Les supporters de FIBO, le Bindenge Balingi, équipe n'a pas s'est comportée. C'est une voix, c'est une voix, c'est une voix. C'est une voix, c'est une voix, c'est une voix. C'est une voix, c'est une voix, c'est une voix. Cette fois-ci, on va casser la baraque. Aza sur une équipe nangai FIBO Renaissance qui est pour remporter coupe du Congo. Nazo bang eloko moko te ba les arana kombote, ba les arate oya banda kalo asani ba les ali préparation, faut avoir des moyens pour être sérieux yangwana nde au remporter fruit ya malam. Bon eloko ngana osenga kana ba supporter na biso ba yebaka ki bale ezalaka na 3 résultats, ezalaka ni les ali pour la ezali na ko gagner. Ceux qui n'ont 90 minutes et qui quittent à l'équipe pour là, bazala kaka na patience que oui, équipe et que Tchabi, équipe et qui gagne. Par rapport à nous, nous avons préparé l'équipe Nabiso, nous avons déterminé il y a la Coupe du Congo et pour la Coupe d'Afrique. Nous avons attaqué en saison passée. Saison vraiment toi déterminé ya kozwa titre wana tant que FIBO tant que Renaissance bon na mon équipe a compliqué té na mon ande adversaire mais équipe a compliqué na mon ngote na mon ande ngai Renaissance FIBO champion du Congo aza supporter Renaissance d'abord biso
Toza na équipe moko na mitonde toza awa, toza na équipe moko tokobanga équipe moko te na RDC. Awa toza ba équipe à mabele non, biso toza to armé équipe toza ba bon joueur autour ko affronter. Biso toza na président misa après ça odaje ke toki ko affronter na quelle équipe union to kutana bango to beta na bango. Mais pour na ngai to ebiki to ko remporter coupe wana coupe du Congo biso to ko zwa comme ba renaissancier. Bon, na ba équipe utile na foot équipe na de ba MK eza grand équipe pour akina ba coupe d'Afrique. Toyebi eza équipe à monene équipe na de ba Dragon ba beta kala équipe ya ba Don Bosco eza équipe à Makasi. Mais biso comme ba renaissancier parce que nous avons ba bon joueur. Ils ont des mutu. Oyebi ke OK nous a diamant na C à Mabele. So ko quotidien na C ko banga sur l'autre côté. Biso na moment des abo tobimi champion et perfine. Tozo kutana ba Mazembe, to kutana ba équipe na ba vite ba Ligue des Champions. Parce que to ko banga ba Don Bosco na MK non ba za ba équipe to na ko minimiser bango te mais si tu peux na terrain ba comment on appelle des monde de beta makamé ngana zo biso ke biso ba renaissance to gagner coupe d'Afrique. Donc comme une présentation ya magazine KNB boningaka mingi soki boningo ta ba couture kitoko bokende mbangu na bien la numéro 21 na maison Dorcas complexion par Mami Dorcas Colosiso Kinshasa et l'équipe partout.